matadi mayo mokolo tozali kokanisa kombo na tata mwana pe tata mosanu mama présence na kati na biso totonisami lelo na esengo na environnement monene oyo esalamaka awa na matadi mayo le 2 avril lelo le 2 avril 2026 osili kokomela biso oza na biso awa na mabondeli bino bozali lokola litoko ya mai ata elaka ezali ndenge nini source wana ekaukaka te yango présence na kati na biso totonisami na esengo liloba histoire ya lingomba oyo bino boyebi yango nde bokoforme biso na yango po ete lobi biso mpe tokoma baprofeser ya minene kokende kopanza sango malamu ya tataki bana na mokili mobimba yango na ntango oyo tosengi na yo mama liloba ya motu ezali epai na yo biso bana bayo tozali toujours dispo mpona koyoka liloba na yo mama liloba epai na yo tobondela na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo nzambe na nga nini toloba na mokolo mwa lelo mwa le 2 avril 2026 ya solo nzambe na nga kosalaka programme na yo oyo biso bato tokoyebaka te hasard mpe epai na yo nzambe ezali te topesi merci ndenge opesi biso occasion po tokoka lisusu kokumbisa yo na mokolo mwa lelo awa na mboka matadi mayo nani ayebaki nzambe na ngai tikete ozwa lokumu ekoki na yo ntango ekoki papa yaka koteya biso banso papa teyi biso kitoko biso banso tolandi avec attention papa tika tobomba mpe tosalela tomettre yango en pratique na mai bozali kotinda biso bolingo mibeko mpe misala kanisila bana no baza na bambeto ya bopito na kati na bandako na baprison toye mpe na bapasi ya nzoto mpe ya molimo tika ete papa olongola biso yango mpo nzoto maladi kosalaka te eloko mabe okobongolaka yango ekomi ya kitoko bongola biso mpo tosalelo na solo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo Kinshasa oye bana ya mapamboli oye le 2 avril oye tata molimo santo oye tata molimo santo oye tata molimo santo oye ya solo batata na bamama lelo ezali mokolo monene tokotaki na 2026 nayebaki te ke le 2 avril nakozala na bino elongo na matadi mayo me nzambe oyo apeli biso ye ayebaki ezali esengo mpona kokumbisa ye toyoki ndenge papa pasteur asili koteya biso biso bonso tolandaki ye avec attention pamba te mingi na 1960 mingi kati na biso awa tobotamaki te me baye tobotamaka avant 60 mingi mpe mokolo wana tozalaki awa. Moi personnellement, nazalaki awa le 2 avril 1960. Ya solo na vivaki yango. Malgré mon jeune âge, mais je me rappelle nyonso elekaka mokolo wana. Toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu. Tokolandaka yango. Pamba te tango tokozwaka baptême na biso. Bakopesaka biso catéchisme oyo biso banso tolanda to tokolandaka po bamusuna bayambi bango te
Papa Simon Kimbangu toyebi histoire na ye bokangami na ye ndenge papa asili côté ya biso. 30 ans de prison pour avoir fait quoi batata na ba maman. Mais ça des sacrifices ya salaki pona yo na ngai. Ndenge papa moteya te biso. Papa provincial pa ye ko pesa biso. Ya ye commentaire. Na mateyo ete ya minisikoyo. Sacrifice ya salaki. Poeta longola mutu mwindu na bogumbo oyo to salaki. A sacrifier nzoto na ye. Papa Simon Kimbangu était libre spirituellement, mais prisonnier na bonzoto. Mais na moni mo salaki libre par rapport à Jésus. Jésus a salaki libre physiquement et prisonnier spirituellement. Bango basalaki na programme na bango basalaki. Batata na ngana ba mama na ngai. Est-ce que tu kanisaka pas ya papa Simon Kimbangu à se sacrifier, moi si na ya se sacrifier. Toyebi histoire. Maman mouille pas se sacrifier. N'a pas na ye bango misato en bas âge. Ba moni pas si bona yona ngai lelo to koma batu. Nani ayebaki ke tokokaki kosambela librement. Ya solo. Papa Simon Kimbangu bamemi musika na bana ya nkole bamimoni ya mpasi. Oyo ndenge bakendeki en relégation. Toyebi histoire bakufelaki kuna mingi bazonga te. Mais papa Simon Kimbangu na programme na ye toyebi asali 30 ans kuna. Ya solo nzoto na molimo ekabwani. Azalaki nani ayebaki mokolo na ye oya kotika mokili. Baye bazalaki pembeni na ye tolandi histoire. Mokolo ngo ekokaki ndenge ayebisaki esalemi. Un prisonnier bako kwa mbomeyete. Bako tsaye pe na n'importe quel cercueil. Surtout que sa famille n'était pas présente. Batata nangana ba mama nangai. Bakundi papa Simon Kimbangu. 9 ans après, le 25 mars 1960, papa Bakeyi, papa Fumandongo, Bakeko déterré, corps ya papa Simon Kimbangu, pour changer de cercueil. Oyo tomona film, wana tomona. Banongoni na cercueil ya Zalaki. Mindele bazalaki bato ya leta bato ya ndenge na ndenge babimise na cercueil corps na ye intact ndenge bakundelaki ye mutu yango azalaki nani bambomaki ete yo mutu soki bambome yo te 3 jours après soki nyonso koya kondire batie yo acide na mutu biloko nyonso ebandi kose décomposer. Mais papa Simon Kimbangu est sorti intact. Ndenge kaka batielaki lisu moko etangami mususu eza kotala mutu yango azalaki nani batata na ngai na bamama na ngai toza na nzela ya solo ndenge bateyi biso tozali na niongo munene lingomba oyo tosakana na yango te batata na ngai na bamama na ngai toyebaka kaka bipai touti kuna tozali kokende nani ayebi makambo eza kozela biso nini ekokomela biso tosala erreur ya bana Israel te biso tovandi na banzambe tozali kolia na nzambe tolobi nini na privilège monene bapesi biso mpe nzambe alobi akosala likambo na mesalema te depuis la première génération, la deuxième, la troisième ye nzambe kaka moto asali yango kasi alobi na 4e génération nde akosala likambo oyo nani esalema na mokili te tozali banani aboni biso po topesa ye maboko batata na bamama ya solo tomoni ete bazali kotungisa biso misala tosala boye tozongisa tolemba misala te batata na bamama biloko misato bapesa biso bolingo mibeko mpe misala na bolingo ndenge nalobaka ezalaka na biso bamwa pasi
me ata na misala batata na nga na bamama na ngai totonga Yerusalemi tokoyamba bikondo ya mokili mobimba peut-être tonzimaka yango te yango tosalaka na koyimayima kimbangismo ye est-ce que tokonzimaka yango ke bikolo nyonso koya na nkamba tonzimaka yango wana totonga tosala ndenge bazali kosenga biso tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani afungoli bachantier ndenge na ndenge oyo tozali kosala nayebi mpe bino na Afrique boza kosala makasi kuna na poto mpe misala tozali kosala effort pamba te toyebi te likambo nini ezali koyela biso résidence présidentielle papa alobi tosala noki apesi yango na biso bana poto na bandi na kokuta batie bafenetre to baporte toyebi te le pourquoi yo sala yo tonga oyo nzambe apesi yo yo pesa ya kozongeselaka biso mingi tokomonaka to tokomonaka te yo pesa kaka souffle de vie oyo mpona kosomba yango nayebi to kosomba yango na magasin nini toza na chance oyo nzambe apesi biso bamosusu tolalaki na bango na butu ntongo etani balamuki te ce n'est pas parce que bango bazali bana mabe biso toleki bango non nzambe akosalaka programme na bonzambe na ye alingi peut-être na bongwana yango atikeli nga lisusu mokolo mwa lelo nalobi kuna mpona bongwana posa ya nzambe biso nyonso mokolo wana ndenge tozali awa tosepela na bango elongo yango wana batata na bamama papa Simon Kimbangu abima intact soki lelo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi afungola cercueil batiela biso wana tokokamwa aza kaka ndenge akendela et c'est en quelle année batata na nga na bamama na ngai tozala na konzima parce que soki oza na konzima te ata oza kosenga ndenge nini est-ce que okozwa pamba te oza na yo na konzima te mais zala na konzima nzambe akosaka te bazali kokosa biso te toza na nzela solo totala bipai tozali kokende kuna touti toyebi te nzambe na biso azongaki lelo mokolo wana bamosusu kolela bamosusu esengo na oyo elekaka toyebi yango bazwa kaka cercueil batala eloko nini eza na kati batata na bamama soki okobundisamaka ezali na ntina toza na eloko moko ya motu ya kati na biso oyo bamosusu bazali na yango te yo croyant kimbangiste zala fier de l'être pamba te mokili ekolanda yo tondimaka yango te nani ayebaki le 6 avril ekokoma journée chômée payée nani ayebaki yango lelo ezali mpona biso banso na République démocratique du Congo que tu le veuilles ou pas ndenge to onga na kimbangiste te mais date wana bakimbangiste balobi ezali férié biso nyonso tondimi eloko nini kolanda na nsima toyembaka nzembo na biso lingomba moko moko nzise moko sikoyo lingomba moko wana ekosalela ndenge nini mpo yango etikala na mokili batata na bamama bosala baexercice eza nango likambo moko ya mokie tosi tobandi yango tolakisi deja na mboka oyo ke biso tozali Kimbangu mvua ndenge tokoyembaka na banzembo na biso yango wana batata na bamama totambola kaka na solo solo ekomisaka motu munene quelle que soit la situation que tu peux traverser totambola kaka na solo totala bipai tozali kokende toyebaka bipai touti basurprise ezali ebele batata na nga na bamama na ngai yango wana bana Kinshasa boza na chance mingi muke boke nkamba bokutana papa bozongi muke bokeye eza privilège papa yeli bino ateyi tozali na niongo soki toza na botosi te batata na nga na bamama na ngai
lelo mokolo munene. Il y a le 2 avril. Nakobosa nakate. Na bilamba to lata ka mokolo wana zananga na mutu. J'avais 10 ans exactement. Nazobosa nate na butu wana komela kamiso na butu wana. Na mouvement de la surveillance. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Sécurité de l'église kimbangiste, les agents de l'ordre. Mokolo wana nde bimaka. Ezalaka likambo batata na ngana ba mama na ngai. Nakobosa na kate. Ndenge nazo solo labo nazo mona image. Ba mususu babangaki. Ya solo ezalaka mokolo ndenge na lobi. Mangwana esengo sangana ki. Ezalaka mokolo munene. Nzambe na biso azongi. Ya solo mokili yango nyonso eza nango ya ye. Mais aponaki esika po abotamela. Nde aponaki nkamba. Nazali na ye tata ya mokili oyo mobimba. Totala mokili ndenge koti turbulence. Totala soki kosuka wapi soki tokolandaka info. Est-ce que toyebo eza koleka na mokili? Na mokili ya poto tozomona to tozomona te. Tozolanda. Aïe aïe. Totala kaka tokosuka wapi. Toba kosuka wapi. Zala fier d'être croyant kimbangiste. Fungo les epai na yo. Kozala nona kobanga te. Totambola kaka na solo. Nzamba kokosaka te. Oya bongisela biso tolelaka pasi. Nzamba lobi bango bazwi kaka un quart. Biso tokozwa boni 3 quarts. Kimbangisme oye. Oye. Bana Kinshasa oye. Oye. Ya mwana batata na mama. Tokoloba mingi te toyoki banzembo. Papa mote ya senga ki na jeteki. Biso banso to landi. Ya solo mingi banda bo mwana to sakati na lingombo to bougete. Ya mwana malamu ne bénéfice ezala mokolo wana. C'est dommage soki toyaka kaka pona esengo ya koya bongo mokolo wana tozwa eloko te ekozala mawa mingi. Ya mwana batata na bamama nayebi ke lelo pete ezali mokolo na biso ya kitoko tikete tata nzambe kolo tata molimo santo basepelisa biso bana na bango na pasi oyo malgré mabunga na biso metika bakanisela biso na sacrifice. Bango basalaki sacrifice biso pe tosala sacrifice. Pamba te sacrifice efutaka kitoko. Toko ndimaka yango te Nzambe akokanisela biso. Lelo ozwi eloko kolia te, lelo pe kozwa yo moko kamwe. Na ndimaki te ke lelo tokolia. Ekomelaka biso to ekomelaka biso te. Pamba te tosambelaka Nzambe azali vivant. Nkamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Sele mediapa ikundanga tata Nzambe fumu Yesu le tata mwana belela. Ah batata na ngai bapesa biso Zakari 8. Bakokanga biso na bilamba bokende kolakisa biso epai Nzambe avandi. Nkamba toyebi yango toyebi nzela yango très bien. Mais soko sambeli na solo te otamboli pardon na solo te bakangi na bilamba mema biso na nkamba. Toyebi yo zalaka kimbangiste. Na nzela oza koyeba te zalaka kote nini. Congo central ezali kaka oyo ozwi na droite balokende soki wapi. Pona nini po tamboli kitoko te. Menga na yebi ke biso banso ndenge tozali awo. Ndenge bakolobaka ke être kimbangiste il faut avoir une vocation. Biso tozali na vocation ngo. Eza boye te Eza boye. Ndenge tozali awa tala moi makasi mais tozotala mote. Biso tolandi Nzambe na biso. Yango wana batata na bamama totambola na solo. Po ete mokolo wana tozwa eloko ya motuya tosepela na banzambe na biso elongo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen.